Naki kuzoba mokolobi na poto bozoke notumba mituka o biso toza ba combattant non kombo non toka na malamu IDPS viva ba combattant toyebani ezateke soki oza combattant yebisa biso na Kinshasa awa obandaki ko fréquenter cellule nini parlement de bonini poto bake oza combattant. Soki okwakaki na mbunda na yo oke poto okomi koteka bambala oza kosokola bibembe o nakomi combattant. Est-ce que vraiment oza na atteinte ya combattant na makila na yo? Yango komonaki lobi ba vrai combattant balobaki conseil rekebeta madelo awa conseil rebetamaki te oui ekona biso kokonyangi biloko alobaki lobi IDPS viva à salir l'image de l'autorité morale na bango. Tout le monde sait que les militaires sont en politique. Moi je ne savais pas qu'il y avait des généraux FCC au sein de l'armée. Comment un intellectuel de son rang pouvait faire des déclarations pareilles? S'il y a quelqu'un qui est vraiment touché par cette disparition brusque de notre général-major, c'est le commandant suprême de l'armée. Bana yolo nazako ebino. Lokola ngai secrétaire général na bino. Nazana droit ko somba ndako na ville ya Kinshasa. Bokende kofuye na yolo bisika o boko trouver ndako na ngai bobuka yango. Ezana bandeko. On va s'improviser comme des parlementaires de vous. On va s'improviser dans le cabango pema. Bah le gars fout à cabango, mais pas ça par où il y a du sauté. Bah parti politique nous va créer un parlement avant. Mais vous voyez dit avant à vos côtés on a dit quand il faut y aller et y a n'engagé. Puisque IDPS viva nazoyoke la bango mawa puisque bakokoka na bango te. Aucun magistrat ne peut jamais craindre des intimidations de qui que ce soit. Ils ont été nommés par les magistrats suprêmes. Fachi Béton, magistrat à mon côté, à Koki Kosa la marche arrière, au bas côté pression et pas son gros pakala. Oyo a komeka pour attaquer ma magistrat, à Kokuta Nana IDPS pour son passage. Nous allons nous mobiliser pour le faire fuir. On aide les magistrats faire leur travail. Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. IDPS viva! IDPS viva! Lelo Baimia IDPS batu oyo babandaki ko sous-estimer capacité na bino. Lelo baza na soni baza koluka bakotsa mobulu na kati na bino na makambo ya lukuta. Nazo senga lisusu bomi betela maboko po kozaba na mayele. Eloko oyo bosalaki le 15 février
na stade de martyr bomibetela maboko lisusu makasi. Bosali yango epesi motema pasi na banguna ya IDPS na ya Etienne Tshisekedi na Félix Tshisekedi. Banguna nyonso epesi bango kanda. Batindi ba mercenaire na bango, ba kamikaze na bango pour déclencher un débat stérile. Oh, batoni sakita, batoni sakite. Non, batendre 90%. Est-ce que vous avez une compétition? Biso tolobi, toza ko fêter anniversaire ya création à parti na biso. Tosuka ki na biso wana. Est-ce que le bail que tozo que des compétitions? Mais débat wana et outi wati. Il défense viva. Il défense viva. Batindi batu na ba chaîne nyonso. Tango mutu azoloba, ozotanga na elongi na ye, ozomona motema mabe ezako reflete tina elongi. Ba mususu basali ba débat o IDPS sango ezala kaka ba individu mibale. Pona nini babosani ba fondateur. Lumbu Maloba aza fondateur ya IDPS depuis quand Bolongola qui est-ce que Lumbu Maloba aloba ki jour wana te? Mais okuti batu bavandi baza koloba na français ya malamu mais eza ko refléter kaka motema mabe. Ceux qui baza mibali to basi bakende pe koton de sa stade ya ngwana ezo de la bango. IDPS viva. Non, je n'ai jamais vu les gens méchants jusqu'à ce niveau-là. Naïb Sakabino ke biso tuzabana ya Nzambe. Nzambe akotikala ko abandonner biso te. Na lo biso ki bazangi bali to basi stade des eaux de la bangoba kende. Après exploit wana mokonza mboka etikalaki muka matalola asepelaki alobi bolakisi na face du monde que Etienne Tshisekedi a profité, Tshisekedi est encore en vie. Tosalaki milulu na biso samedi. Dimanche, à Bengi Bissona, président Jean-Marc Alobi, lelo basu bayelinge belao. Pona konsepela na musala bino bosalaki, bino boyate, boko melanga lendi, po biso nyonso, to sepela elongo, boza ba hero, mokonza Bengi bino ba hero, ndenge boza wana. Maître Assel, Yaka. IDPS viva. IDPS viva. N'est-ce pas que natangisaki au message ya félicitations au mokonzatine de la Kibisu. Ezandenge wana accepter na. Obetela mokonza mboka maboko makasi. Okoto bana. Atindi message na esengo. Mes amis, ba président de la République Boni bakomela ka base na bango parti na bango message ya félicitations na ndenge mokonzi a biso za kosala. Bopetele maboko makasi. Ba mususu bato mitema mabe balobi boye balingaki koton sa stade te o bakendeki kozwa wera ensemble te IDPS viva. Biso soki tozwaki musicien na biso ndeko na biso Weranson, c'était un message ya ko lancer na bandeko mususu
o bamonaka bamusicien neti baennemi na bango alanga nzembo asalaka mosala na ye ntango bapoliticien basalaka babuzoba na bango balanga nzembo bazalaka te batika kokosela balanga nzembo ono tozosala boye ndenge namonaki buzoba moko lobi na poto bozokende otumba mituka o biso toza bakombatant non kombo nono toyokana malamu idepese viva bakombatant toyebani eza te ke soki yo oza combatant yebisa biso na Kinshasa awa obandaki kofréquente selile nini parlement debout nini po toyeba ke oza combatant soki obwakaki na ye mbunda na yo oke poto okomi koteka bambala oza kosokola bibembe o nakomi combatant est-ce que vraiment oza na atene ya combatant na makila na yo yango komonaki lobi ba vrai combattant balobaki conseil ekobetama lelo awa conseil ebetamaki te puisque bakolo kombo ezalaki batricheur te ezalaki batricheur te bakolo kombo ya bacombattant nde basoutenaki balobi nous nous sommes battus pendant 37 ans. Pendant 37 ans, nous savons comment est-ce qu'on peut pousser un régime à la force. Ce sont des apprentis sorciers. Il ne faut jamais faire tomber Fachi Béton na Tubanitambu na Bangote. L'IDPS viva. Mes chers frères et sœurs, 37 ans d'expérience na kati ya opposition, yokaka lobi a oye. Au pensez qu'il soit la faute pour ça la Congo? Non, nous sommes très jaloux. Ce qui peut permettre, n'est-ce pas que Ebele, Batinda, Baivron Nabango Awa, Basinga Maman Mokonzi Amboka, Basinga Mokonzi Amboka, Webero Babandoro, Akendeka na Makala Boye, Alibabando Koma. Il y a des prisonniers politiques du Sotolobi. Sous notre mandat, il n'y aura aucun prisonnier politique. Finga Nonengo Lingi. Yonde Bakolo Bakeno, c'est un mal éduqué. Finga Nonengo Lingi, Tokotikala pour fabriquer mon touté. Soit à Ibaki Mbongo, soit à Zaki Likambobawele Limwansi, oh, n'a commis opposant. Mais biso, nous allons une opposition par conviction. IDPS viva! IDPS viva! Bon, on vend sa papa à l'andapé pour ne pas y disposer d'autres personnes. IDPS viva! IDPS viva! Ezana likambo mususu oyo esalinga pasi na motema ono alinga tolobela awa par excès des ailes biso bato ya politique tosalaka makambo mususu croyant que toza koede bachef na biso mais or toza koenfoncer bango. IDPS viva! IDPS viva! Nayokaki ndeko na biso moko o tosalaka na bango politique mais yangambo ya bandeko na biso ya FCC, un intellectuel de son rang ayebi bien nazolo bango ke ayebi bien mais nayokeli mawa puisque alingaki ko humilier autorité morale na bango ndenga asali wana te. Ndeko na biso Kokonyangi biloko alobaki lobi IDPS viva a salir l'image ya autorité morale na bango. Tout le monde sait que les militaires sont apolitiques. Moi je ne savais pas qu'il y avait des généraux FCC au sein de l'armée.
Comment un intellectuel de son rang pouvait faire des déclarations pareilles? S'il y a quelqu'un qui est vraiment touché par cette disparition brusque de notre général-major, c'est le commandant suprême de l'armée. Puisque tant le chef de l'État Ayaki n'a pas généraux et a eu des prestés, Azuka Kabao et Akutakiwana, à lobby, je suis votre commandant suprême, tout le monde doit faire allégeance, doit travailler. Mais dans le moment où l'insécurité est dans la Est, c'est le chef de renseignement qui tombe, mais nous sommes beaucoup plus touchés, c'est le commandant suprême. Et ça va monter. Mais un individu va faire des déclarations, il réfléchit, oh non, nous allons venger. Comment toi un civil qui va venger un militaire? Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Ce qu'il a fait comme déclaration, ça mérite une sanction au niveau de sa famille politique. Non. Quand on a joué dans le but, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire? Puisqu'il ne peut se vivre. Dans le but, le commandant suprême des forces armées et de la police, c'est le chef de l'État. C'est Félix Tshisekedi. Mais il a présenté ma condoléance à l'armée, à la famille à Ndeko Akoufi. Non, un civil qui sort par excès des aides, bon, je comprends aussi. C'est pour des raisons de chômage que ceux qui vont voyer vont nommer quelque part. Mais il a mal procédé, il mérite une sanction au niveau de sa plateforme politique. Il devait se vivre. Il devait se vivre. Nalobi boye. Nalobi boye. Ezana bandeko. On va s'improviser comme des parlementaires de vous. Va s'improviser nazo kabango pe mawa. Ba le do futa kabango mo mais ba ça ba ya biso te. Ba parti politique mususu ba créer ba parlement na bango. Mais boye bi avant akokota na likambo il faut yeba e ya ndenge nini. Puisque il ne peut se vivre. Nazo ke la bango mawa. Puisque bango te. Biso tango toza pour travailler dans le parlement debout, nous doit imposer à biso te. Et puis tango pe toza kobima, et ça ko sala manango automatiquement ba musipe bazo kota. Mais bango ba bazo recruter ba. Tu peux prendre ndenge nini? Hein? Il devait se vivre. On met de la maboko makasi, vous avez un marié. Bon, par contre, la paix recrutement n'a pas à marquer à Zolobana. On dit qu'on recruter, Balobi, Bistafuya de la Tréwana, Bako recruter, Bako recruter au garçon, Bako recruter à ces choses, Bako recruter Gustave, Bako recruter Neville, Bazé Bébé, va recruter Nakebanoan. Azobe la mania Lubakaka. Azobe la micro, il ne peut se vivre. Vous mettez la bande de la mission de Salama Boko Mamas. Pour ceux qui parlent au lobby, ils sont aux années. Au moins, on a go, la j'ai donné. À terminer un point, on a banni pour un le pont. Encore, papa n'est pas autour. Au qui dit victoire, oh, on a foutu bien le sombre. C'est-à-dire, ils sont en maquilla. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Makamu toza koloba awa. Ndenge tozali awa, nous sommes un parti politique où il faut accompagner mokonzi ya mboka ou aza moko na kati na biso awa.
Okani malamu. Boyebi makambo oyo etali gratuité de l'enseignement. Eza na ba individu moko o baza ko travailler matin, midi, soir pour na makambo wana esimba te. Baza ko travailler mais eza motema mabe ndenge na wuti koyebisa bino. Soki okutani na likambo wana quelque part, il faut qu'on dénonce yango de manière à sorte que batia bato wana maboko. Okani, nous n'allons pas nous laisser faire. Likambo oyo na lini kolobela eza likambo ya ba magistrat. Aucun magistrat ne peut jamais craindre des intimidations de qui que ce soit. Ils ont été nommés par les magistrats suprêmes. Fachi Béton. Magistrat à mon côté, à Koki Kosala marche arrière, au baza côté pression et pas Songolo Pakala. Oyo a komeka ko attaquer ba magistrat, à Kokuta Nana IDPS sur son passage. Nous allons nous mobiliser pour le faire fuir. On aide les magistrats faire leur travail. Basinga kibiso ba bolole, toyebi koluka mbongo te, zoka bango bazaki na mayele ya koyiba mbongo. Ba magistrat, il faut basala musala na bango. Du haut de cette tribune, ba magistrat nyonso bayeba ke IDPS aza ko soutenir bango. Bobetela bango maboko makasi. Aucun responsable d'une institution ne peut jamais s'interférer dans le fonctionnement de la justice. Même le ministre de la justice n'a aucun jamais aucun autre makamboana. Pas de magistrat, pas ça la moussala na bango. Puisque ce qui est tangi dans la Bible Oyo, il est écrit que la justice élève une nation. Ce qui est tolingi, il faut appliquer la vraie justice. IDPS viva! IDPS viva! Biso moko toyeba nini tokoki koloba. Biloba loba ekoki kozikisa biso. Goyokaki ndeko na biso moko asalaki ba video awa. Il y a qu'on s'en prendre la famille biologique du chef de l'État. À l'objet, les famille biologique du chef de l'État, Bazana Katanga, est-ce que c'est interdit à un membre de la famille du chef de l'État à que le Katanga te? Katanga est dans l'Ori à Congo. Mais je veux vous dire une chose, n'a pas surprendre Bino Awa. Nous avons un président, un monsieur sérieux. Aucun membre de sa famille biologique ou a une ambition, quel que soit son niveau d'études. À Tinga Kabango, allez déposer vos dossiers sur le secrétaire général. Bayaka Awa. Nazako et Sabino que aucun membre de sa famille biologique. Ceux qui ont un procès, il y a qu'à l'engager dans telle ou telle entreprise, Bayaka Bangonio soit. Mais comme Balingi fait la discrétion, Bako Yawa, Bamoussous Bazako Timbi Bango, Bango tout Bayaka, là ça n'a dossier dans la bureau. Totika Koko c'est la famille biologique de Mokondiamboka Makam. ONG Moko et Sali rapport à 10 ONG. Basé le rapport, Balobi, secrétaire général Nabino Augustin Kabouya, na président Nabino Jean-Marc Kaboun, Bazana ba société belé, Baza Kosala ba trafic à Banzétier, Balobi Biloko belé, Napé, Naza ko répondre Bangoboy. Ce sont des petits mangeants à la recherche de l'argent auprès des Occidentaux. S'ils ont des preuves,
qu'ils déposent les rapports auprès de nouveaux magistrats, Babenga Biso, Bango Batelem. Qu'ils les prouvent. Il est fait vivant. Il est fait vivant. Babilo Moana, quand on attend quand on a par réseau social. Vous êtes bien dans le Baka? Vous êtes bien dans le Baka? Batuolo, Denge Batawam. Bako Yapoli. Denge Batali Awe. Barobi, Denge Babandi Bangonyo Sol. OCG, Zoso Bakarira. En dehors, il y a qu'est-ce na bango. Mais tant qu'on attend à Kabilo Bawana na Lobakanini, oh, fuite moko et salimi na CNPP pour la Batubakini. Pour la CNPP, il est comme à Tamakoma Bazalaka. Ceux qui n'attendent pas quand il y a vol l'argent dans le but, oh, fuite et salimi na CNPP. Baye Koko Takotoyo, pour pas embrouiller la situation. Il faut que à la exemplaire dans ma communion sur tout ça pour ça. Pour ça qu'on bouge ça n'a pas mal. Hein? Ceux qui battent bailler, oh, baza communauté, ba poste ya ba mandataire. Balobi baza communauté, ba poste ya ba mandataire. Bozali awa. Nani na kati na bino, asa zombo moye opesa na kwa bi mandataire. Nani? Atombo la mutaka. A confondre na devant ba journaliste. Non, nalobi, bino moko d'abord, bozolo kamisala. Sikoyo mbongo, bozeli watu. Balobi no, batindi batina bango kuna, bakoma ba conseiller. Mais bango yo, baza ba cadre à parti, ba yebani, baza ba secrétaire nationaux. Oh non, batindi bato pour éviter. Les deux nationaux mettaient point pédéné. Bino Boyebi, Maître Antoine T. Hein? Boyebi, 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 kasi bato bazoyebi sabino ke batindi ba relation na bango batukoyebi te na parti kule bango. Bino Boyebi Maître Daniel B. Bao basala prison bayebi ke abando la tato jazo ke ndo défendre bango na makala. Mais bato bayebi takabino ke o batindi batukuna toyebi bango te. Mususu ayibi batu bambongo o azo former batu. Ayibi bongo ne kaza na compétition. Un voleur que l'humanité n'a jamais connu. Mais le collègue a mouillé, alors que nous, base, botelema, basa koko sabino, na makamba 70%. Oh, nous vous les ministres, il faut nous réserver un quota de 70%. Et comment nous avons un ceux qui vont au boy, sinon ceux qui n'ont pas de bureau n'ont pas de est-ce que c'est une confrontation à l'IFAM? Pour l'année, nous n'avons pas qui pour l'amener la table à bureau. J'étais en train de créer les nouveaux patrons. Les mêmes personnes qui ne sont pas ministres. Tout ça d'accord, dans ma campagne, il y a sur le banaté. Aïe bien que avant l'on ne pas ministre, bon, tu prends ton carburant, $500. Non, le bien, comment ça va nouveau riche? Na kolande la makamwana te yango ko muli batanda les mêmes personnes par au base bakosi bino bazo le vélo côté non tout homme sérieux o ayebi bien que si je suis là où je suis aujourd'hui c'est grâce au parti puisque na sala qui concours mon côté pour batanga ministre bon on doit relancer les débats autour de 70%. On doit relancer ça. La lobby, non. On devait avoir une réunion avec le chef de l'État et tous les ministres du parti. Mais malheureusement, Bamsou Bazaki en déplacement. Bamsou Babengaki par le nom secrétaire général, c'est important. Il faut bisogner sur tout ça. Même 10% Bako Sakati Noana. J'ai les tableaux. N'a pas fiché les tableaux. Pourquoi Baba n'a pas fait Sakati? Puisqu'il y a toujours les mensonges. Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.